Perfectionné, risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser, risque comment. L'issume comment nango perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Bande Konyoso, Bozolanda Biso, partout vous êtes dans le monde. Nous sommes toujours à Congo Central, na tournée na Biso. Donc, tourner toujours na Congo Central. Merci à vous, merci. Et na bana banzangu tout, merci na babone nyoso. Oyo Bozolanda Biso, partout vous êtes dans le monde. Awa bongo, toza na banzangu na quartier Kola. Donc, toi na Kola, abomo na route nationale. Yango mituka e uti Matadi ezokende Kisasa e uti Kisasa ezokende Matadi. Donc toye to visiter quartier Kola tokokota to tamboli quelques baveni quartier Kola ezali et ba nouvelle cité aussi oyo e botami après a on a ville ya Mbanzangu et toko découvrir yango ensemble longo na bino. Merci na bino tout botala biso à suivre Tolanda quartier Kola. Merci. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Et tout ça toujours à la route nationale. Ah, tout ça non loin, il y a Bombo Secret. Donc, Bombo Secret en Oyo. Et espace Bombo Secret. J'espère ingénieur Rosolabi Songo. Et à Wanyonso, tout ça bongo na Kola, na Mbanzangu, de Tozo Kota, avenue Awa. Et na Mouto Azo Guide Biso, aye Kola Tsabiso. Quartier Kola. Merci à vous. Merci na bana Mbanzangu. Yope mutozo tala biso na quartier Kola. Ozana lopango na okotoyo, wana terrain na okotoyo, olingi ba visiter yango, olingi ba mona yango, benga biso numéro ezali wana affiché na écran na yo et merci et tozokoba toujours awa na quartier Kola. Voilà. Awa tomoni complexe scolaire les Jourdains. Voilà. Complexe scolaire, les Jourdains, voilà, ils à l'école, avenue des voilà, avenue des Itous. Donc, voilà. Voilà. Merci et à Tokoti, première avenue Nabiso, Awa. Na quartier Kola et je vous rappelle bana Mbanzangu quartier Kola ezali et ba nouvelle cité aussi oyo ezotongama awa na territoire ya Mbanzangu. Merci na bino tout botala biso, merci na babone tout bozolanda biso boza na États-Unis, boza na France, boza na Belgique, boza na Amérique, boza na Texas, boza na Miami, boza na Bruxelles, boza partout na ba Londres, na ba Hollande et boza bana Mbanzangu et topesi bino bambote belé ende tobaki toujours tokotambola awa na territoire ya Mbanzangu, tokotambola na Congo central. Donc tokozwa ba ville par ville et pona kolakisa bino babone na biso. Voilà awa toza bongo na Kola bozomona lolenge et
bandaku ya sika ezo tongama. Voilà, donc beaucoup monde ezali nouvelle cité bandaku ya sika eza kotongama kotoyo awa na quartier Kola. Merci et tout découvrir quartier Kola ensemble elongo na bino. Banzangungu iputwa Kongo, banzangungu Suisse ya Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko lusangule malu kwa tukenda, banduga lusangule malu kwa tukenda. Beto kungungu kwa tukwende, banzangungu bataja mufuma. Beto kungungu kwa tukwende, banzangungu bataja miya. Oh, eza izine. Dopel. Bras Congo. Apa bazege. Ah, iste koma liboso wana nti. Aquacola, ok. Mwana se wana mwani ni mwa ba masere za wana do elinga muna yango. Ok. Zone wana izotunga mandenge nini. Sangule malu kwetu kwenda, atumaru sangule malu kwetu kwenda. Beto kungumu kwetu tukwende, banzangungu bataja mufuma. Beto kungumu kwetu tukwende, banzangungu bataja miyase. Utamabelo amabeto tulweke, kangungwa se songa nchile. Leo kitaudi beto tulweke, banzangungu tukwiza tale. Bozomona bandaku ndenge eza bandako ya kotongama ye mpo oza libanda olingi otonga vala ozomona lolenge ozomona kuna nyonso eza kotongama. Donc quartier Kola ezotongama massivement et donc on est ensemble et toujours koba et toujours kolakisa bino et ko découvrir bino quartier Kola. Donc awa toza o eza quartier Loma ezaka nini bana Loma nyonso ezaka nini ya quartier Loma kaka o kwa Loma mais ya ba nouvelle o pende Loma kaka. Côté au courant ça déjà hein? On ferme. Ring inaweza wana balabala na balabala inaweza bwana. Déjà c'est bon, développement.
Attention, personne occupée. C'est dans la matata. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. On continue toujours à voir et na quartier Nabiso Kola et donc bana Kola nyonso bozola Nabiso bana Loma bana Kola bana Tene et voilà et avenue principale Nabiso yango et tokoti boto bana kozwa pe ba avenue et tokoti boto toujours na Kola. Voilà, merci Kola ezali quartier moko nouveau quartier le moni le lengezo tongama ezali parmi ba nouveau quartier pe o ezali awa na kati ya territoire ya Mbanzangu courant ezali et ba maïpe ezali donc yom tozali banda ko hésiter te ko somba oya kotonga awa déjà courant ezali soko sombi oko kotongelo ko na ya bien besoin ko mona ba terrain mosusu ezana nous et vide et ba non ba s'occuper na ngote mais ça déjà ba mapangu ya batu donc ça déjà ba mapangu ya batu et oh ezali avenue donc au côté donc avenue munene yangwana et après oyeboye au Kotiawa donc voilà et au nyos bozomona et ba mapangu ya batu baza kotonga awa pe tomoni moto kotonga pe ndako na pe bien propre et donc voilà au nyos bozomona et akuto tomoni ba ko beta ba brique donc na ba four ba brique ezali awa et vraiment to kotambola toujours pas mer ba bordure OK. Voilà, merci. Et toujours koba toujours et to balgwa boya. Di bula mai za bat batoka mai. Ah OK. OK. Mais bilanga emo a salsa. Asukia tu n'as bordé wana kuna batie bananda au côté pe ya mutu mususu donc voilà c'est ça to kota kati to balu to kota kati OK voilà et donc et bandina bordure wana donc voilà merci chers internautes o ezali parmi ba parcelle ou terrain il y a moko ya ba bonnet na biso azali depuis et quelque part na mboka pardon azali depuis Angleterre et moko ya babonné na biso pe te kotalela epe ya espace voilà merci à se manifester abino bozana Mbanzangu bokoki koleka te ngape na tala quartier na ngai botalela ngape lupangu na ngai donc emplacement voilà et yo posana posa ba visiter ndenge ba visiter ya ndeko boye benga biso to tanga na biso kombote et benga biso donc lupangu na yango ya abonné na biso yango te to kotambola toujours awa na quartier Kola merci. Il y a monene, il y a double. OK. Il y a moi azo raisonner là. Ah. Mais nga soki pona ngai. Pona ngai kotala kabwe. Na ni ati école. École. Pona nga. Pour moi déjà secteur batu déjà bazoya. Bazotonda. Vous comprenez? Batu bazotonda batu bazokota po ko le kei banda kupo bongo bato tu bazo ko kota koto bazo kotonga. Les jourdains. Donc pona nga déjà et ceux qui ont l'andangai, ceux qui ingénieurs l'excelogo, pona nga vraiment atongi na école. École moko ya bien et kosala epé fort. Atongi école moko ya bien ya propre et akozwa siko secteur au tout. Po aza non loin ya macadam. Aza non loin ya macadam. Soka atongi école moko ya bien vraiment awa bien structuré vraiment atiango na ba ordre moko boye et au mona ke
et kosola déjà espace ce que je vois ta bâtiment moko ke iboye bâtiment moko zongi boye espace etikali au monake et au sala très bien mais awa eza okangama boye nzela eza te ok ça va boye voilà merci donc kokoba to visiter kaka parcelle il y a ba moko il y a ba bonné na biso depuis ville et depuis Angleterre donc depuis Angleterre et donc ils a banda na borne oyo si na borne wana donc ils a tellement moulaï tellement monene ezali double parcelle donc borne oyo et qui donc 4 bornes wana epai atie sina ye vraiment félicitations balabala eza kuna liboso na avenue tokotelaki vraiment maman quant à moi je vous dis félicitations et courage et mwana mboka congolais et zalaka nde boye okei oraisonner bisiko uta obozo bakisa pe ba force bozo yana pe na ba initiative ya malamu et kosala pe bien mais ngai pona nga conseil na nga tonga école et à par rapport à mon environnement, na mon quartier et na mon niveau quartier zo fongwama soko tongi école moko ponanga ne balobaka proposition ponanga soko tongi école moko ya beta ndeti bana tik bazo uta toujours libanda donc koto yo et ce qui peut école simbité oko tonga pe flat tongi pe flat ils ont bloc ta salle de fête ba bloc mo ya bongo mais oyo soulager rapide les écoles pour nanga les écoles donc voilà ma soko seli idée nanga tango ça l'école tche kombo nanga donc donc pour nanga eza tche tokota bakati to visiter siko quartier to jusqu'au référence to koya lokolo yo kotala mutu mais au pousse so tala sou bandeko donc tokota siko donc ba voisin bazali donc mère faut tonga na système à 12 donc zomona ba parler que zobetam ba parler siko ba parler on attend zobetama yesko kangi bango catch yesko bete école au rassembler siko bana na bango tout ba yo tanga seyo déjà ba brique za nango musika rate soko tonga ta bâtiment mo ata ya 6 classes il y a 6 salles déjà et au sala yo bien makasi donc au sala yo bien makasi donc na nengo zo raisonner ko tongeloko ngana proposer au tonga école so qui peut tonga école simbi droit d'auteur na nga pe fezala wow. Donc avenue principale yango donc avenue yango donc national au côté numéro 1 au côté première direction maire azawana donc au nyonso mais au na quartier ba brique kutu yango ezobeta mabetama nango kaka donc au fonctionne le côté donc ba brique yango ka eza nango na quartier awa donc au mona terrain. Donc merci na babone tout baza koto yo po sepeli et koto yo oya osomba na yo et un peu dika ok donc yo po sepeli oya osomba na yo koto yo et contacter biso et ça te sola za wana koko dilaso opéra obet opération dada donc voilà donc koto tout banda ko wana loma on a Savlo. Ok. Da côté tout le monde déjà côté batu ba kotonga batu bazo kota donc voilà et c'est ça
Merci beaucoup. Voilà, Bino Tsubota Labiso. Et à travers cette émission 3 Exa Production TV. Et Toko Koba toujours. Et voilà, Ndet Lupango. Kitoko. Ndet Singana Zulupango. Espace Onios. Natiki Nanga Banzete. Natonyango site. Mais oui? Oh. Et donc, on va boule, on va les gens Biso. Nga Zelo Rabon, on va Tanzete Morotin. On va la honte. Oh. Na kata tanzete moko te na tiki yango boye ale site moko ya bien décoration moko donc okoya kaka donc ya ba idée awa wawa là tongi ba chambre moko ya bien classe à l'aise kitoko donc voilà et merci kuna na moni ba cimetière voilà mausolée. Ndako to mausolée. Voilà mausolée. Voilà, merci. Et chers internautes, vous visitez toujours quartier Kola na biso yango et to kota to zoapé ngambo mais to pour s'appeler liboso ingénieur. Na route principale to kiti amoni ba banda kupeza kuna ebele. Voilà, merci et une grande salutation et à mon papa le général Freddy Kalidja. Papa Freddy Kalidja, yango ya papa. Yango yo nouvelle cité et ba papa Paul Mafuta et bino tout ba bonné na biso tout bolanda biso ba maman Jolie Ngumbu et ba Emile Mweni ba Joachim Yelengi mwana mbanzango Joachim Yelengi to yebi appelle na plan koto to ndenge nini Joachim Yelengi et yo za mwana mbanzango mboka na bino yango ville na bino tala ndenge zo panzana donc na bane coulé côté ezalaka zamba ya kosala jete donc lelo ekomi pe cité moko ya kitoko tamine na bandako etongama donc côté pe baoyaka lokwa mpete côté na mona bandako ya mikete ok donc côté zoyaka lokwa mpete bandako ya mike eza te aka toujours bandako ya minene donc voilà merci Nabino tu botala biso merci Nabino tu bolanda biso et tokola Sabino quartier Kola et quartier Kola on a quartier Kola pe et ba activité ni to biloko nini ya minene za na quartier Kola o pe yebani ndeti awa tozana université munene yebani mboka mobimba OK tozana Ista izawana OK o ezana goma tadi babimisa ngo awa na Kola OK tozana ba izini wasanga izawana ici à Bras Congo OK Bras Congo ezali wana tozana couvert ba maser OK kaka na kati ya Kola OK tozana izini na biso ya mai izini ya mai OK stia Kola ndenge eza boye donc eza pena na biloko pena ezotongama pena ezobetama pena awa oyo ezaki bato na biso ya mboka na biso babima déjà kuna pe baza pe na ba vision na bango pe bazo créer pe ba plan awa donc vraiment nazo assurer bino ke ebonga na mabe ebonga na mabe le quand même cité kuna na centre kuna po centre kuna eza likolo eza na se centre déjà c'est tondi bato tout bani ba visionner déjà awa et puis ke likolo makasi donc voilà, merci beaucoup, et chers internautes, et to zongi lisusu et na voie principale na biso, ta route nationale na biso, on a mis tout kanenge za koleka. Donc, ce que kotia wa mère pour na ko finir na yo, mère pour na ko sala dédicace na yo ya suka, donc et to visiter pe ba voisin. Donc, ce que outi bo koti route nationale au komi awa. So komi awa yo za troisième parcelle. Yango na première deuxième d'accord donc mais aux ali troisième parcelle aux en avant mon principal il y a Rosaganate donc aux en la troisième parcelle donc vraiment quant à moi félicitations à vous
na ba initiative na ba idée malamu ndenge poza ko raisonner nino ko tonga wana yeba ke soki ko raisonner leki pe mingi mabe tala ko tonde ba ko tonga ta koto ba ko tonga tala donc esengi bien to la kisayo ke ta muso bande ko lala mais courant ezali nyonso ezali donc courant yango ezali da ko muta ko tonga ko tia vande ba tutu ba vande courant ezali mai en attendant régie des eaux to ko zwa nanu na ba forage ba puits ba mabu koto pe ko sa pe forage na yo côté pe so sali pe forage na yo ko sala pe susu mbongo ya makasi donc ba initiative na pe des ebele mais école pe et kosunga yo makasi donc za non loin. Merci et tu continues tout à la paix, voisin pour tout l'accès au Getika Olala et donc au Tonga et raisonnement sur les gaming ma baie donc le raisonnement ma baie oh si tu vas voir madame Kassi Babima donc voilà donc au monde ce que tu ali na voie principale na biso o yango ne distribuer ba venir et yango ne zo kabola ba direction et zo kabola ba venir donc voie principale na biso yango awa na kati ya kola donc tala bandaku tout ezo tonga donc awa terrain vide que o batika eza souter bon ba terrain vide na minute elio na ndimite kezali mais bato ya bato mais bato muto asomba pe bani abomba pe la na ye na mabele oyo azaki pe ke no amonani na ye pe banini akoki na oteka po nyonso wana eza copie c'est ça voilà ndeti to komona ba bijou za kotongama awa bandako aki ba bijou za kotongama awa donc déjà ya zui de initiative ya beti damo ba maison na ye libanda donc aza kolandela clôture malembe et monument mnande sa mère oyo eza bandako te école oyo bâtiment oyo tala oyo eza école oyo eza ide école moninga ndenge eza ya kotonga mena eza bâtiment école donc ye mpe atimbelaki yango avant donc mare mpe akoya mpe atieli ye mpe libaya babundi mpe donc oyo eza école na ndimi teke eza ndako donc oyo eza bâtiment soit frai wawa eza de biloko wana ekoza l'église et babiloko moyo ya bongo donc voilà merci tozokoba et tala koto tout bandako tozokita tolakisa bino merci et na bino tout ba mama Jolingumbu et mama Madongashi et bambote na ebele et ba mama na biso et tema maison tema cosmétique maison tema cosmétique et bambote na ebele voilà awa tokomona et bato bazali to kiti vraiment et donc les églises aux églises donc mais les églises donc ils ont une église donc un peu ce que vous voulez dans les bons pour côté secteur bato baza côté puis côté kotonga côté ils ont la facilité brique za musika te côté on a facilité aucun va vraiment être trop té parce que côté peso le big au somba no brique té yo moko beti na yo mai eza na ngwa mai batimola na libuluka na kati ya lupango banini ndeti bato baza kote bamai wana mabulu yango ka bamelaka traite yango kaka ozo traite yango ozomela yango bozosalela donc problème moko te kutu eza kote difficulté moko te eza kote soki okemba soki na nini rien koto bandako ndenge telemi donc kobi koto pe soki leta na biso pe azaki muta bula koni atango pe aéroport eza plat ok faut bazongisa ngo ok poza ma plat terrain foot bani stade
terrain moko boye tantôt bana mpe babetelaka bale Wawa. balelaka mpe bibembe Wawa. ezalaka bongo Mwa baactivité boteka moko. kaka espace eza te eza mpe mabe Wawa. bino bowelaka avantage boteka mais fi botika mpe mwa baespace moko Wawa. ezalaka très important. Wawa. Wawa komona toko continuer. Donc awa bilanga nyonso ozomona be mapango ya bato. mapango déjà donc biso mpe basombaka na système ya bilanga Bilanga wawa. système ya bilanga komisa yango mpe lupango mais so poto na sepeli ka avantage nano ya courant po courant eza développement courant eza déjà Courez ça déjà. courant eza et puis mosika te na prince route nationale car mpe keye ekoti nango à l'aise Wawa. C'est ça. avantage yango wana soir mpo ozomona mbanza ngongo mosusu yango wana kuna likolo donc Wawa. Avantage que mutuke koti tina kati ya lupango. Voilà, c'est ça. Ya pe koto musu mutuke tika na police. mosusu yoke makolo ozwi moto Plein. Da oma bana poto bokolanda bosepeli na secteur oyo, bosepeli na milieu yo et koto tokotambola na kola oyo polingo somba contacte biso et tokosalela yo ba démarche tokobetela yo et lisolo ndenge ezalaka benga biso kaka benga biso kaka kitoko benga biso kaka voilà ama tomoni zina babrike ibrike oyo bazoteka to bakolo lupango bango babeti mpo batonga donc mais depuis kala kola ezalaka mabela babrike ya babrike ya ndouta trop kola loma donc bango nde bakolo siko briki moko mpe bateka yango combien briki moko na minute oyo eza na 300 francs ekoma 300 koma 300 francs ok donc briki moko ya boye 300 francs 300 francs ah voilà donc merci et tomoni apebiloko ekotongama tokuti mpe ndako moko ya monene eza awa donc vraiment bato batonga ezaka selo vision merci donc tosuki na biso awa tosuki na biso awa e topusi mpe mwa mosika e na bato tu baotala biso bato tu balandi biso bomoni lolenge totamboli quartier aveni moko eza te tokokotakota na kati tobaluki boye tobimi kuna wawa voilà merci et tokomi awa donc nzela oyo econtinue parce nde ekebo econtinue eketi siti wapi ah ok wawa wawa kini ok mais koto oyo olekisa mpe message na bato tobenga baya kotonga baya kotondisa quartier basalela biso babiju bapesa biso quartier na biso ekoma ezwa su valeur plus ke oyo eza mais koto sécurité eza nango normal bon côté opena makambo etali sécurité eza nango pena normal badesordre ezalaka te bakuluna bacriminel non badesordre ezalaka te l'air nyonso oyo olinga okota na pale okota na donc bato baza mosika oyo boyokaka ke mbanza ngo ekoma na bainsécurité soki ndenge nini non eza nango marke wana te so oza tovivaka na biso calme eza mpe ka ndenge moko ndenge kini bani ya na bato mosusu balingaka kini te oyo insécurité batusame bao bazalaka kuna bazalaka kaka baye biso te kini eza nango normal to ndenge moko mpe na biso mpe mbanza ngo eza nango kitoko c'est ça voilà merci Tchoko Koba toujours awa na quartier na biso kola et to continuer toujours ba tournage na biso merci babrike esenga mai banela clôture sécurisé déjà benda ngo kaka benda ngo ekoti baosusu oyo balingi babenda bakontinue kaka na nzela wana ozomona basalasala bamakambo bamikilise visionnaire baniveau c'est ça
Musika lupango musika ezalaka te. Ezalaka te. Musika ezalaka te. Selo ba vision na yo, selo vision na yo banini. Pana ezalaka musika te. Maman la ferme ba soso. Sali pe kombo. Po eza rare na mbanzango. Ya ki teka maka chaque jour ba no teka ba maki donc. Ah ba maki uta kin. Mingi kin ba. Ah ferme eza ko ba sango kuna ti. Ba zala ka ti lelo. Ba soso ba sango eza kaka. Ngambo na ba sango mo ba no sala ka. Ezalaka supe bolisa oyo bimuta bandaka ngo kota likolo kuna ndire pa katana na ye. Maki alifakuma bima na nzela na ba omo so komi na rond point ne tsokende esoki outia okomi na nzela eza te te mapoto za to pesa signification. Ah, on va dire que tu as été bimisat. Nzela okata to kuya pe na ba direction. Ebisi ba nini omoni afa bima otoko kucha oleki nini ya njele kenda kimwene. Basa ni na kin. Kwa kene sko kende rond point. Na droite boye bato moko batekaka bamaki ya basoso poto ya bandeke moko boye bamaki moko ezalaka batache na biso dernièrement toluka yango awa mais danger maki wana nzoki etekamaka chere soso ozobokola biloko wana medan batina moto akenda koluka yango na kini eza te oyo il faut par commande basaliselaka yango bamaki ezalaka na batache noir chérie so mama na corps soso azolia bia bwaka 3 fois na journée na ya mobali aobwaka Banzangungu banzale mama Banzangungu yiputwa Kongo Banzangungu Suisse dia Kongo Beto babonzo tunatwa yangalala Matoko zindumba bambuta ye baleke Matoko luzangule malu kwetu kwenda Matoko luzangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Beto kungungu kwetu tukwende Imabyandia yego byamfuata Mugyansaji la fete byowana Banzangungu masawubwa Kinaja kumitungi kusonga jo Matokolu sangule malu kwetu kwenda Manukalu sangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu Zinya briki zawa simile ya muke ba 15 000 briques go
La sango ba yebi. Oh, tu es Robert tapé 6 niveaux. Beli pe. Beli toko. Beli. Kasi o ba longoli déjà pour sa libanda. Rouge. On va partir pour y assez beaucoup. Rouge. Moi, un projet. Merci beaucoup, chers internautes. Kokoba toujours awa na tournage na bino toujours awa et na quartier Kola. Boko mona lolenge to kola sabino toujours quartier Kola. Voilà bon to kotambola et to bima to kutipe clôture munena awa et vraiment to éviter ce qui peut ezali ndakwa moto ce qui peut ezali lupango moto to éviter to kokoba toujours voilà et biso to kokoba toujours pona kola sabino. Tout pour ça, voilà. Voilà. Oh yo. Mais il a pas ça le femme. Voilà. On va parler. Allons là, beaucoup. Attirer Streety. Streety, gars, il y a clôture là. Streety, gars, clôture. Mais à côté, moi, on est allé usine à la brique, hein. La brique, on a mis la licolo, on est où t'as? Ok. On a licolo, côté licolo, ah. Le fournisseur. Je découvre toujours quartier Kola. Merci à vous. Merci Nabino Tubo Kotalabiso partout Bozali. Nengenazoko beta c'était quartier Kola ngoyo boko mona awa ba place mususu etongami ba place mususu etongami te mezali mapango ya bato mutu mususu asombi akeko luka mbongo kotonga donc yangoyo bozomona akuto kuti déjà fondation Simba Kisalu, ye Mama Nzeza, allo Florent Vadia, Thomas Simba Kisalu, allo José Kangebe, Luka Franklin, Massaoua, Thomas Simba Kisalu. Tokomi awa merci boye pe banda ko kiti et ya ba moko et kiti tina se bon na koto pe etondi donc voilà tozo baluka toujours na quartier Kola Aïe donc et merci beaucoup à vous et Toko Tambola Aïe j'adore Augustin Kani dans les Moulouba les plus civilisés du monde. Merci à vous tous Boko Talabiso merci Nabino tout et Boko Mona Toko Tambola Bongo na quartier Kola et né na ko rappeler bino au CP na quartier Kola au Lingio Somba na
la cité Kola, voilà. Et ça cité Kola. Merci, le quartier ça quartier Loma. Il y a ça cité Kola. Ça y est parmi ba nouveau cité. Ba nouvelle cité oyo ezotongama awa na quartier Kola. Donc bon moni to ko découvrir ensemble ndenge na lobaka biso pe to sala la découverte. Bino karaté donc biso pe to ko découvrir quartier cité Kola. Donc merci et bon moni tozi e keiti bobo komona banda ko kei donc etandio nyo so bozo mona oyo ezali ba mapangu ya batu. Voilà, Tokoba et Topoussi et tout continuer toujours pour l'Axabino et cité Kola au Zomi Bongo na quartier Loma. Merci beaucoup à vous. On est beaucoup mona o ezali ba bilangate, ezali ba terrain ya batu. Ezali ba mapangu ya batu. Donc yo poza na mikili ya poto, oza na Belgique, oza na États-Unis, ozali partout, ozali mwana mbanzangu, tika ko rêver mbanzangu yo tika ka ba 20 ans passé, ba 15 ans passé, ba 30 ans passé. Et ça, le Mbanzangu wana te Mbanzangu walelo évoluer Mbanzangu walelo et fongwami Mbanzangu walelo ya kosala kutu jeté. Voilà, donc tout ça continuer toujours awa et na quartier et Koloma et cité Kola. Donc voilà, merci. Honest Toko Baluka toujours na kacha cité Kola. Donc voilà, merci. Na maba. Wow. Exact, impossible. O etikali kabu. Mabele za bato bakoti te. C'est bato bakoti mai bani kokota. Bani kopukana. Wawa. Et puis mabele za makasi buka na pampa te. To poussa na. Côté ba érosion net za passe. Net tu etikali na ngobo. Côté buka na te. O ezala rabu. Mabele mas tellement makasi. Donc les abo batukutu ba banane ko baloba nini ko pesa ngo forme. Pour ça mapango ya batu. Ba pesa ngo forme bungi pe. Donc parler pe vandi. Koto batu ba koto ba mangile. Donc moula tan nini rien. Koto batu ba koto ba un avantage. Érosion. Bon, le bara mama nzambe. Ende tipale wana mama na pale atonyelo ona kitoko munene. Donc à balcon à visionnera. Donc voilà, ma parcelle est wana ezotonga ba palin ezotonga ma vraiment donc koto tango yozo mona bona bilili yo po sombi yaka pe tika pe eloko. Tongi pe ayo
Donc voilà, donc kotoyo et non rappeler bino ba nyonso bo sepeli ko somba koto bokozala et mutu e ko swa bino makasi parce que brique azana kata lupangu mai ba kotimolola yo et libulu na kati et koto ezali mabeleza makasi ezali sécurisé donc yo sepeli koto olingi pe ba lukela yo ta musena mutu moko pa somba zo luka teka donc batu ba koteka bazanga raté donc voilà awa tozabongo et na kati ya cité na biso kola et les places toza kola kisa bino et voilà et tozoko ba toujours kola kisa bino cité kola. Merci. Oh la borne ya kola yango ça y est école que oh va ton école j'espère oh école waaw oh tu as liboso ya la borne ya kola la borne ya cité kola tukuti pe kola terrain bana ba ko beta bale ba ko sakana donc voilà et merci awa toujours na kola et tuzoko ba toujours awa na quartier kola. Merci et nabino bota la biso merci et nabino bota la biso et toujours continuer jeunesse c'est bon hein? Voilà. Una citade ya mutakite moko unukungu
Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Merci, bande Konyonso, Balandi, Batali Biso, et to Sisi Bongo, na Kati Awa, to Zongi Sikoyo, na route nationale. Voilà, to Moni Bongo, centre évangélique, la borne, to Monango déjà Kuna, et Awa Siko, to Zongi Bongo, na route nationale. Merci beaucoup, Nabino Batutu Botali Biso, merci beaucoup, Nabino Batutu Bolandi Biso, et Awa. Tozo continuer to la Sabino Siko Awati Nase to la Sabino Prince pour te keneko Sukisa. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Tozokoba Awa et na route nationale et Tozokoba toujours Awa na route nationale na cité Kola. Bomoni mitu ke wuti matadi le lenge zozonga Kinshasa, ezokende kozonga na Kin. Donc voilà, on est sur le monde là, ezokende Kinshasa. Awa toza bongo na Kola et bomoni lolenge totamboli bongo na cité Kola et tolaksi bino et bandaku bomoni na Kola et ba mabangu et bomoni ndenge totongama ba construction zo salama et awa toza bongo liboso ya bombo sucré. Awa na Kola toza liboso ya bombo sucré. Donc voilà, awa toza bongo liboso ya bombo sucré awa na kati ya Kola. Voilà, merci à vous. Merci Nabino Batutu Botali Biso. Merci Nabino Batutu Bolandi Biso. Partout. Et Bozana Mokili. Et Toto Sibino. Et Bambote. Et Belé Amini. Bon, continuez toujours. Et Kolanda chaîne Nabino. 3 Exa Production TV. Donc on est ensemble avec vous. Et voilà. Et toujours Koba toujours. Awana route nationale numéro 1. Et na cité Kola. Donc Bipai to Kolak Sabino, Bipai
tokolakisa bino. Voilà, merci. Et bokomona bamapangu bozomona nyonso oyo ezotongama awa. Donc awa toza bongo la cité Kola. Banzangungu yiputwa Kongo, Banzangungu Suisse dia Kongo. Beto babonzo tunatwa yangalala, matoko zindumba bambuta ye baleke. Matoko luzangule malu kwetu kwenda, Banduba luzangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja muvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miasi. Mabyandia yekopya mfuata Mokyansadi la fete byowana Banzangungu masauvwa Inaja kumitungi kusonga jo Matokolo sangule malu kwetu kwenda Bandubalu sangule malu kwetu kwenda Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja mufuma Betu kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase Kale una sitade ya mbuta kitemoko unukungungu kumbudi kale wa elivise kiala salasa una lotele ya mbuta mpondani ukwena kini na pipa vive matokolu zangule malu kwetu kwenda atumalu zangule malu kwetu kwenda beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja muvuma Beto tulweke Kangungwaze songa njile Leo kintaudi beto tulweke Banzangungu tukwiza tale Koko tukini na koko tuleke Ndele ya mutambini Atokolu zangule malu kwetu kwenda Bandubalu zangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja muvuma Bafuete bakisa, tumbokola tieto tusolele. Matokolu zangule malu kwetu kwenda, Batubalu zangule malu kwetu kwenda. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja muvuma. Beto kungungu kwetu tukwende, Banzangungu bataja miase. Kwa beno, sina mambanza ngungu. Sengo Moka, Abedinganga, Pascal Ngaya, Dora Maza, Papa Meya, Zayobi, Kamajan, Gilles Benga, Bouda Dinombele, Wingi Pascal, Fumu Tezo, Léon Finda, Kembwanza Paul, Sadrak Kinchumba, Fumu Zeka, Kiese Boniface, Alicide. Wakangungu kule ndiluta kwe Wakangungu kule ndiluta ko Banzangungu bataja muvuma Banzangungu bataja kiese Matokolo zangule malu kwetu kwenda Bandubalu zangule malu kwetu kwenda Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja muvuma Beto kungungu kwetu tukwende Banzangungu bataja miase
Génération Football. Oh, Clémichel Bamba. Mama Sala. Ye Mama Njusi. Thomas Simba Kisalu. Ye Mama Nzeza. Allo Florent Vadia. Thomas Simba Kisalu. Allo José Kandebe. Luta Franklin. Masaoua. Thomas Simba Kisalu. Merci beaucoup sur internet, merci bino batutu bolandi émission oyo et topesi bino merci bozala kiwana ebele pona kolanda émission na bino awa na Mbanzangungu na cité Kola et parmi ba nouvelle cité oyo eza kotongama awa na territoire ya Mbanzangungu. Merci bomoni le lenge za ko évoluer yo pe muto za libanda mboka olingo somba o sepeli na milieu benga biso contacter biso actuellement tozana nu awa na Mbanzangungu donc ezali cité moko ezali kitoko et makamunyo ezali bien et puis courant eza déjà kota et na kati ya cité Kola. Merci na bino batu bolandi biso, merci na bino batu otali biso. Tokutani ngala bino au prochain numéro kaka awa na territoire ya Mbanzangungu. Merci beaucoup, bye. Perfectionné makambo toboya kilobi